Merci, chers amis, Internet, partout. Tout le monde, là, vous êtes en train de nous suivre sur www.visionplustv.com. Ça, c'est votre humble présentateur, Papa Henri Mobali Lolendo, le Guardiola de la presse. La série continue. Tovi la binososo une chanteuse. Il paraîtrait qu'il y a outil quartier latin de Kofi Olomide. Bon, je ne sais pas, mais on va prendre le temps de lui poser des questions pour que Toyeba, si c'est vrai qu'il a outil quartier latin. Et puis, maintenant, tant que qui a outil quartier latin. Donc, ça veut dire qu'en dehors, il y a quartier latin. Donc, à comme il déjà à côté, à long quartier latin. On va prendre le temps et à Royeba. Pourquoi Aza Liban à quartier latin? Bah, où est les lignes? Ngana bino tozo attend ya ko découvrir ensemble pour que Toyeba problème nin. Maman Titi la source, maman pasteur. Na ba prière na yo nde salike biso tozo zala toujours. Parce que tobotama na ba maman na sur kenzamba yo ka pe mingi ba maman. Loba ki omiye bate oyo zali. Maman Elisa Pedro Munoko Bank Londres Oyi Bela Dinganga Fatima Bokota kota parce que awa il y a toujours des bonnes choses pour Nabino. On est en train de se sacrifier pour que Tolukela Bino ba invité à Kitoko. Tolukela Bino ba information ya makamni no circuler na République démocratique du Congo. Na opé Satan a invité na biso à Kota pour que Toluka toye baye biso tout ensemble. Weka. Ça va? Ça va. Prenez place. Maintenant, Makamango, Yango. Tu découvres que, Azamona moi si. Parce qu'avant ça, l'entrée, on a bien été Azanani. Moi, si on a habité, c'est la première fois pour moi que, moi, c'est à Bouy, Miss Miss Vivi. Oh, bah, français, bah, le bac est taille spaghetti, la taille, quoi, fourchette. Chanter auto, bah, pena moutaboué. Et puis, non, on a trop timide, n'a habité moutaboué, vraiment, où t'as gardé la tête. T'as raccouffé le milieu d'Azalak. T'as raccouffé la tête, n'est-ce pas? Et veut dire, yo vraiment, veut dire, dans l'habité, moutaboué, rien à casser la tête. Miss Vivi, bonne santé. Ouais, santé, ça va. Tokos. Santé, yo ti quartier latin bani mamba tokos. Tokoye ba avant quartier latin aux Aki orchestre ni. Nulle part mais ngaza matadienne là on a outi matadi no yeba que na yaki que kokota un groupe mobo et ya kabuklino de Lina ezan yolo. Donc tous na ba Jonathan Wendy, les lois a pas fallu donc voilà tous mo ebele ba Laetitia Lokwa donc voilà quoi. Au travail dans Laetitia Lokwa. Ouais, ils ont moi kala, moi c'est on kala pena quoi, tu travailles ensemble si. C'est quoi idée ni zo kiyo pour que à quartier latin. Na linga inde musique mingi et puis na za ko linga ko fiolum de trop et surtout musique né. Orchestre est belé na mboko. Et puis orchestre ba na ba c'est belé tout le monde a ba kento bakaji tout le monde a orchestre est belé ba place au vanda qui na mon a si ba Laetitia Lokwa na ba to beta ba nini ba comment on appelle ça na ba festival moko quelque part ba to beta na ba bloro mo resami na ba Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tout le monde a quitté? Parce que nzamba linga été voilà alinga kana le kara na quartier latin pour batba e banga peut-être moi ndambo ba kota ba concert na biso ba e banga kuna donc voilà. Oui, quartier latin ni. Na utai na ngana ndaku na yaki na luki vie na salutation na ngai ya zwinga donc voilà. Quand oye ko luki vie o temena we kana porte à mo fleury à Kofi au beti porte mamoko ba gens na ya sécurité ba bimi maître bonjour no luka mo pao maman ba koti o zaki action na posa moi c'est tonine. Ezapeka nzambe parce que ngala on a koti quartier latin ezaki ba période ya Cindy chante Kofi. Cindy chante Kofi là on a yé na kuta na likondi moi zaki na porte
na ye na yebisi nga bitan vie fona kutana na mopa obanini ote ndeza boto clôturer donc Kofi pendant zo wani suba ba chanteuse te quoi. Or na période on ezaki sindia zaki moko parce que ba mi copain tout ba ki na ba rando na le cœur. Et là on a ye petit frère on a eu mon bechai ayaki azaki wana le temps que ngana zonga po ya boyinga non que non via zo suba tuté. Le temps que na bimana kende na kutana les qui a Kofi azo bimasko na portail na ye. Oh yona ngana bisenga bitanga na chanteuse boy. Oh oyemba yemba na yoka yo bona ki na choite. Fadara oyo comme ça là. Na yemba ki azaki étonné ayoka ki nga sepela ki je parle là benga ki Kofi parce que azaki na flat na ye del pile rozaki kotongisa wana zo tonga ngo na sika. Abenga ki ye que non ya Kofi eza na fille mo boya zo yemba boy yaka na ye. Ya Kofi. Voilà grand frère na ye yaka na ye boy là na kei na kei on a kutia na ba master na ye ba vandi na ye wana scolaire na koti abi nanga oh banze muni ya faire oyo biwana ngabi oh ngana yo luka banze mo kazo yimsa banze muno yimsa banze ma faire c'est que mon aura pas faire non ça dit amona nga mukie makasi azaki a négliger nga mo mukie ndimete ke mono mukusa mukie wa ko yemba quoi et leur alobi nanga que non yemba nzimba faire ngabi tin président na yebi nzimba faire était oh de vraiment pena zonga pena parler quoi do zonga pena parler chez bino que no répéter nzimba faire so bino répétant bongo ya ngabi ah et comme ils sont boy na baluka na kana malebe nga comme na pas na bi jamais lobi sunga fona kende oye quartier latin mais na quartier latin voye mafo test na nzemba faire ah na rombona ke ombeden ngape no bi ngape no tika te lobi su fona ya lobi su na ye bona kutie su na ba master na ye moi ya mbanga su ezate lobi na ngosu na ye lisusu te tio pe wa donc bamba non de ça qui ba récupérer na kata quartier latin kuti pe ye moko azaki na kata del pilo na kapita wana kei ebisi abi ke non vivi kota le temps que na kota ka na kuti ye moko achi ba casque na matoi oh yonde chanteuse on batindi ngabi wi ezanga oh ah bon oyemba ba eso oyebi ka kota quartier la te fo ba 22 chansons ngabi oh président 22 oui Vincent ebi 22 te bima kenda na yo 22 chansons dans kota te ngabi président 22 chansons na kuna ebi na ngote mais yo rano ngana changa lito ya ta moi 2 chansons kanga la ye na yebi yango wana ngala confirme moi muke que oti quartier la tête parce que lobeli a Kofi wana bima kenda na yo vraiment hein dans le monde là qui mo pas au vandi na ye donc au vandi ça fait au vandi pendant combien de temps vient avant pendant 4 ans pendant 4 ouais na 4 ans on a au travail na ba chanteuse nini d'ailleurs il y a Cindy le cœur na travail na ba Lucims Pamela, Mbiti, on a travaillé avec Christelle, on a travaillé avec Charlie, Rachel, dans tout ça qui m'ont ébellé quoi. C'est qu'on temps oui, avec ce qu'il faut 22 chansons pour que au côté quartier latin. Au quoi ça qui est na banze bonine. Na quoi ça qui est na nzembo ikia. Ikia oui, na imba ikia. Na imba ki ba chanson na ngai ya bomwana yesi le linga kaka boye. Likolo ya ko patiente. Fidélité bomanga zelaka yo baninga nyonso babala quartier comme masculin na koma unique ya quartier oyo Ikia Claudia wasasan mientonga melopos pona ninyo ko balangai kibo bange komi ya de paye bespoir komi miracle mi obotolanga mapapu ndeka komi crapo nazangi mayela kopembo mulingwe komi yola ivaloye bisanga olekiselanga pa fiancé oyinisanga na famille yokomisinga demi-journée lelo yo bwakisinga voilà bravo parce que l'autre tozangika fait tozana guitare fait tozana nani na guitare basse guitare accompagnement tozana ba instrument vraiment wa elingo ça plutôt bien ozo yimbo ne mutu bakuto guitare na kata ndoto hein c'est que no ezanine ils ont travail hein travail pas nzembo wana obakela ke sonine apa nzembo wana na kina nzembo nazako linga makasi mena ibaki on pena bien te c'est-à-dire na ndo mbele nzembo nazako tatoninga mo no mi tatoni no mi lenga ngo atalinga bi oh mais ça la laisse ngabite poza na oyemba izaki nzembo ya
tunakata tangwa moninga ye tunakata tangwa mopau tunakata tangwa papa del piro moto zalaki obenga yo bebe yo moto lobaki ne ya mipesa no yo moto prometaki yo le ciel yo moto lakaki ye la lune yakobika te kosala nini nasoki opona yoko pardonne. Voilà. En tout cas, makambo yo eza pétété. Maintenant, après avoir travaillé bongo, Koffi Olomide a recruté yo au commis parmi les membres effectifs du groupe Quartier Latin. Ouais, Azwakinga, Abinanga Kenon, lobby faut kutana Cindy le cœur quoi. Bon voilà, Cindy le cœur Azaki 2 Nayaki na kutana ginaye là on a salaki texte nanga ACP là qui donc voilà quoi. Cindy pas ACP là qui? Il est pour qu'on verra quand on a bandé mon wana. Naïmbaki hein vie leur parce que tu as qui 2 filles filles mortes si je me trompe pas comme les acquis qui lycée quoi qui peut qu'un jour on a peut que ça test on a le cœur ayambaki biso leur ayambi biso wana to vandaki via côté que non vraiment ba chanteuse nanga sika bazali wa vraiment yo comme Roland oh intel yo yemba nzemni o ninel yemba quoi yemba nzemni o ikia yemba parce que na yemba kan nzemni bali na temps wana o yemba nini ikia na les cas qui na yembaki voilà l'air na suka donc liloba suka o yebisanga loba nanga que non vraiment na CP vraiment je mets dans ami yoki quoi donc voilà et ça là il va vraiment bien si on a 4 ans wana tango fandi aux chances orbeta ba concert. Ouais, dans une chanson bête à concert non oui parce que là la ya qui na kutaki Cindy yemoko je dis bien zaki yemoko na yemoko wana ba chanteuse ba Pamela tout bazaki na suspension parce que bango ba kutaki avanga ba ki na suspension alors nga la ya qui na kutaki yemoko Cindy concert ali bosso na beta izaki na Voda Club na fikina voilà beta na Voda Club tondo manto embanze munini nze on répéter on ko tout mbala moko ezaki monze mo micro si c'est vrai travailler salarié quand Jacques on a ndenge na so ba fi tondo embango micro si c'est vrai kobombe salarié micro izamawa kobombe salarié nagoku fananga une fois pour toutes natika ba souffrance ba la joie natika la bango tango voilà et ça qui vraiment disent oh ce qu'on a wana ce que toi so to bango wana ce qu'on a ça va cœur donc il y a pas qui ngana ça ils ont 15 réponses quoi donc Cindy a ko questionner et puis ngana ça répondre et qui vraiment bon concert on a le bosso na beta ngwana et deuxième concert de vie à ko présenter ngana na chez Bibi donc voilà. Merci beaucoup Miss Vivi na 4 ans oyo sali na kati ya Quartier Latin orchestre munene o batu tout ba rêver qu'un jour na vie ba ça la parcours na Quartier Latin relation no ezaki ndenge nini na Cindy le cœur to relation na yo na ba collègue mso ya ba mission yo kutaki na kati orchestre. Ouais Cindy le cœur na koloba azaki fille mort bien azaki yaya moko bien et ayambaki biso bien donc voilà ayambaki biso bien tokos to yaki ayambaki biso na maboko afungwama to vandaki et to bandeko samsa na biso bon par rapport à les musiciens bon n'habité mais on a banda on a zaki n'est bien donc voilà quoi on a rekota kota pina na mamona de mais on a bien zaki n'est bien donc voilà ça sert à rien tout le blar ma nae oh so zaki n'est mais c'est comme si que la manière dont tu es en train de parler c'est comme si qu'il y a quelque chose qui n'écroche plus au moment où zaki na kata Quartier Latin donc c'est comme si kozo bomba ba cousine interne et moko boui hein yo zo le bela parcours yo sali na kata Quartier Latin. Parce que les lots comme on a yo aux alibanda Quartier Latin to éviter le pourquoi
D'abord, avant tout le katoyeba pour cause à libanda, on te le kitoyeba comment vous évoluer qui na kataka. Tant tout a déjà trop na moto qui a mainga bien. So yo lo bezali, continue le bas. Hein, aux obangani aux déjà libanda, y a que so au lobby qui ono, ba su qui est na alongwe, au relongwa so pour la deuxième fois. T'es so longwa cause déjà libanda. Non, n'est plus vous comprendre. Donc comprendre parce que yo ba ilo était. Orchestre wana d'abord zaki na on y a sindité. Orchestre wana iza ya Kofi Olomide. C'est-à-dire ngala na yé na sali test na kutana kinde na Kofi nde mutazwa kingai. Après Kofi atindio pas sindi le cœur. Tinda kingai pas sindi te que non vivi et que non ne pas sindi nde mutazwa yo non. Kofi so kasi azio po yende ko orchestre na. Donc voilà, ngai zaika que non Kofi azwa. Ngai yé lokola zaki deya ya orchestre na kuteke de ki deya na et senga que non to ya wana to vanda to travailler na yé. Mais ngape na olanda kama loba ya Vivi. Vivi alobi nanga ke Kofi Olomide temps à récupérer tout temps à recruter na kata quartier latin. Après si abini na zelo sa nini okutana nani. Te abi nanga ke non faut kutana vraiment na sindi le cœur. Il faut kutana na sindi le cœur. Parce que place aux arts. La place ni parce que yende aza la fille o atikala ki wana et puis yende to yende ko kuta pour biso tout yebi ke non sindi le rabimisi ba yiki wana biso to na ba parler. Et puis tant okuta na sindi o bandeli su koyemba et pas ya sindi. Ça veut dire quoi? Na bandeli koyemba pa na yemba dia il faut pas confier koki déjà pour mtazwa kinga do ezalika ke non ba na mai ba vandi ba gelor ba vandi ba J3 ba vandi ngasko yo ba ye président lobi ke non ado vraiment ba na mai tubo yo kapena ba chanteuse nanga pena ko. Na telemi audio comme on ba beti ça test fois on va bien tout va comprendre qu'elle chanteuse à Sika Koti quoi. Yé mon père Zala qui wana donc voilà. C'est quoi on a Cindy Boweli ni? Et l'autre côté dans place Aza, dans place Aza vraiment ibi kenga et l'autre côté. Et ya ka fille moro boya lingi vina et trop. A Monique Sika on a zalé za simbati à longo na pas ça la chemin na donc voilà sans problème. De lingi pono zalé ka que ça la 4 ans na quartier latin le et puis c'est fini. Mais na lobi hein. Mutunyo surtout soit que luka musala mombe quelque part à lingaka s'y retrouver. On va se retrouver té. Se retrouver té c'est que faut bimana et aluka neta bulo musuzu ya musuku na ko se retrouver. Ngaso na monika ko no luka robeta beta ba porte ba to musuzu e ko zala nga mwandenge mo bona kutena ba to bien. Mais tant yo lobi ke Kofi Olomide tel déjà lobi veut dire vraiment boka ba chanteuse danga vraiment nani comme nani o nani les kayemba. Donc ça veut dire que Ozaki déjà confirmé. Bah confirma que yo. Et puis aux 4 ans, ce n'est pas que ils facile. On comprend. Donc 4 ans c'est déjà beaucoup parce que moi on a 4 ans à colu déjà au Tamboula. On vend 4 ans à Kofi et tikali na kati ya histoire à Vinayo. Ozaki pembe na Kofi pendant 4 ans. Et puis aux en a image au bêta concert na Voda Club, au bêta concert na Chebibi. Et ça facilité. Ce que yeba. Pourquoi on doit qu'on se retrouver c'est que yo za kopé ça le meilleur c'est pour cela qu'on s'est retrouvé té bon pe babwa ki bazo ki pe suyote non ngana yo to yebi ke Kofi abimisa ne ka ye ngala yo to yebi ke ba TV tout banda to banda mi kwa pe nini so yebi dans la TV Kofi abimisa o apesa nzembo ya yemo ko to vocal yemba azate boyo pe na 4 ans ka maman bando pe so banzembo. Oh mais 4 ans ils a dit belé so za musana o yemba na yo ezana onga ke non yendende azana e karande ye peut-être na temps wana peut-être na éviter. Peut-être Nathan on a nini. On a trop parlé dans Mbanga pas dans le balanate de la vaine. Siko na ndenge bozaki na quartier latango ne bovande bino tout. Obike quartier latin yom to lobby quartier latin ya Kofi Olomide. Donc ça veut dire qu'il étant boza bino tout ba chanteuse ba chanteur. Alors bino tout na pied d'égalité. Bino tout banana ye na katia latino. Sikoyo avec au traité bino comment? So bo vendre sentir différence ba privilégier plus Cindy que bino. Omoni donc Kofi Olomide aza mutu munene na mboka oyo. Aza vraiment mutu munene nga na roya rate na ba TV boye na banda roloba sonde nini. Omoni suna ki na posa peut-être ya roloba makamo boye. Ya msuna nga na ya peut-être na lokiyo que non papa ya to sa émission mo boye bo kuna loba mabe ya vie to mamo bonga na omona malamu te. Donc c'est que le roi na bien que na temps wana te, c'est que ça on a importance te rolobela yango. O ezara que non e komi na ndenge komi bo voilà vivia longwe na yo ça la chemin na donc voilà. Souvenir nino tikal nango ya quartier latin.
Ouais, souvenir ezara non vient ngai pesanga chance moi betanga na ba placement oyo ba mission belé bazar ko matin na beta na ba grand hôtel na beta na ba place moi mini ba Romeo Golf na beta na ba hôtel du fleuve na beta ba place belé donc na beta pena quoi vivi tikana to tikana pena makambo ata yo moko ka yo moko zo lobanini ko lobi no ba vedi to lobate blom supposa ke ba to ba lobana loba mabe po kofi. Au moins, tu as tenu un souvenir, donc ça veut dire que tu ça qui a une opportunité. Non, non, le bien, yo tout n'ingai ba souvenir. Yo nga pena biso parcours nanga ba souvenir bien. Ils ont pour bête qui a pesé nga chance mo matata na podium ya hôtel du fleuve. Matata na podium ya pas si na yo ka po batika lo peso nzemba mobimba te. Wana talikaka ye moko via ebaki pona nini apesi nga nzembo mobima na yemba te o eza important na mito zake Miss Vivi alongwe me na kolongwa ya Miss Vivi akutana batu ya bien bazana mtia malamba bazo pousser akenda liboso voilà mais na temps muke oyo va na quartier la tena 4 ans wana toyo karake na kati ya monde musical que fétiche perenyaka il y a batu muso pour qui a évolué donc étoile na ye il faut permettre d'abord na comment na nzela oyo orchestre ya ekota et sengelaka. So étoile na permettre ne batali chance na ye babi oui yé nenga ye boy photos zoemba moro toto molé pour que to bimisa ye peut-être étoile na ezaki compatible était na quartier latin ngala brillaka papa oginga la brilla comme casse na habité donc nga pena za donc partout na pena étoile pena nga partout pena ki na brilla ma casse donc na kuna tante que oh non mutalo ba que non te étoile net te vieux moi e ba que non moi no ana makam moi no pena makam donc senga ka don ndingo na rapoka nga pe na habité donc von mingo le beate wana za imonel na yo me ya Koffi Olomide te ayebi place za ye moko vie na ngai Koffi Olomide na bese bambota trop place za aye et arriva pe qu'en ya quartier latin qui bovandi à côté bo bozita bo solo là tu as un téléphone. Avant Kolongwa Latino, parce que vous avez un katanda kuti. Koffi Olomide za papa. Et arrive à que vendre père à vie téléphone à bengi moi na tout na ndetinga na longwa pas mère na biso. Ni na vendre pas nanga. Et arrive à que na vendre mère à vie papa boni. Santé za bien, boni kuna boni mwana. Et arrive à rapper. Na longwa. Na tuni avant Olongwa. Avant la longwa ayeba pete ke nazo longwa na longwa ramba la moro na 4 ans yo vanda ki na quartier latin na 4 ans la ta chance am kolomo pesa mte ke Koffi Olomide bengo en dehors ya travail en dehors abona na obenga ndenya en dehors travail poto betani tima soloni jamais vivi ozawapi que non toza na concert bobo et puis ya ta molara par texto yé bon na concert na grand hôtel na air bobo la ta bobo évidé répétition mon fléri air bobo ti air bobo la ta bobo évidé bon mauvais souvenir nino tikal nango ya quartier latin ya on autre lo ba awa azavie na ngai par respect na ye jamais na koki ya awa wa papa ogina banda lo ba maramsu ya Koffi donc aza papa moni wana ezanda kuna ngai aza papa na mabe na ina malamu na etu na mila kwa donc aza na tante pona lo ba mabe na pour son mabe ne lelo otuna nga avivi mais pour nito yaki na temps na obeta masolo boto beta ta masolo boye poni ka lelo le rolongwe donc ko mabe ni oza na ngo tikala na ngo ya Cindy te mabe peneza na ngo te te moni bon la ndenga mabete vraiment moni vraiment la musique à l'élo moni papa qui la musique à l'élo photos vraiment reconnaissante papa Henri voilà na musique à l'élo photos vraiment reconnaissance parce que tolinga ka te ko boya makambo o to ko boya te sinzi le cœur aza vraiment chanteuse morobo oh biso tout oyebi que sinzi le cœur parmi ba chanteuse oh ba bimi bazo mba bien ba sa musala bien na mboka oh donc moi pas ça na pese ba mbota trop sans problème na problème na été aza sœur nanga donc voilà quoi donc ayambanga bien na sa musala nga bien normal donc voilà tindenga mona lungwa nanga donc je n'ai rien à voir na mambetali Cindy non ni Koffi ni Cindy donc ngai mo ndena kotela kinde pe na bimeli donc sans muta benga nanga donc ngai moko. Voilà. Donc Miss Vivi Nzunzo a qui quartier latin bamba wazaki nango pour que Koffi Olomide monae yemorae souci nezalaka qu'un jour na vie bato babeta lisolo que non aleka pembe na Koffi Olomide bato babeta lisolo que non moi na mwasi wana parmi ba mikwape azalaki moi na mwasi wana afanda na quartier latin Sindia tinda cœur il y a pesi réponse Sindia pesa question il y a pesi réponse
souci ya Miss Vivi ezalaki ka bongo. Maintenant ka ye moko avandi ndenge alalaki alamukaki nzunzu wana etinaki kaya quartier latin ye moko pe avandi elle s'est décidé que ya kozala libanda ya quartier latin. C'est ça non? Sinja pesi nini olobi nini Yo molobi ki bozo sa question réponse. Tinda pesi voilà ils ont un bon il y a un bon vendra ndongo zilongo donc voilà quoi tous allez ka ba chanteuse ya vie de vie singa ki faut ba chanteuse bazala lokola Cindy a kotipe et singa pe ba film sous bazala donc voilà tous allez ka kozong sa réponse ya Cindy te tous allez kozong sa banzembu tout ya quartier latin au Koffi Olomide ayemba so etengi banzembu basi basala so etengi pe banzembu mibali o basala pe ka ba ker on a pe to sala pe donc ça non gravité Et sur ma cas c'est bon pourquoi? Et si on marque c'est bon point. Que non Cindy a pesi bango bazana voilà tala parce que Cindy azaki mo parmi basi azalo quoi leader ya bana basi de biso tout ozaki ba chanteuse ya Koffi Olomide que non po yende to yaki to kutaki po ya bimaki liboso donc biso tout ozaki ba chanteuse donc ozaki ba chanteuse à vie donc na quartier la tête so mutaya ki abimi liboso ale batoto batikala na bakomo nyatanyata bango mais na lobi là yo oye na compagnie mo ya mutu mais quand mutu ande mutu ando futa o mbongo ebimara pa na ye moko nga mutu ando futa ngeza Koffi Olomide ni na poche Cindy oh na 4 ans na po futa mai déjà oui je te paye nazaki pena payer pena salaire nanga pena vraiment yaka pena ozombongo na mo fléri na ye pena na zui salaire nanga donc voilà bando bima na poche Cindy te que Vivi kenda e pa Cindy ozo salaire na non Vivi vraiment ata yo moroto lo banane mama yo ye place 4 ans ka ya pambo comme va quelque chose c'est qu'on nous vend bozo futa mapana naza futa mapana ngai moko leader ya bord na ngai donc voilà quoi donc ça déjà bord na yo là on a masali yo grâce oza oyenga yenga rabo bimi na yo kutena batmo beke non ovandi beka bo producteur mobwe otenga Elvis Sugar na posa na produire Miss Vivi sa chance sa vie ovandi ka oza déjà na producteur ngai Cédric Mouya na posa na manager Miss Vivi sa dia chance sa vie onga Alex Mozole na posa na la ceinture ya Miss Vivi sa dia chance donc tala bato bongo. Donc bateau ba esi yo mutu makasi bateau ba baby si yo pour que obima lelo koma munoko sala lelo awa izande bangwana. Non même pas ezarara musala na ngai nde sali yo que nzamba sala nga grâce à tindela nga bateau wana pour ba pousser nga na kenda liboso quoi. C'est quoi eloko nini ezo laksa ki assurance na ndenge yo solo na bateau na assurance na yo na bango ezani na bateau nini na bateau zo solo na ozolo otangi bakombo na bango wana doza déjà na producteur ndenge otolo bat. Ouais, nous avons un producteur, Fan Pro Production, Elvis Sugar. Nous avons un producteur. Vous savez le papier? Ouais. Mais c'est tout ça qui est déjà le papier. Vous avez posé la caméra, tout le monde est au fond de toi. Ah! Évitez. Donc vous gravez quand vous flattez? Non, même pas. Non, même. Non. Ah, non, déjà, tu signes déjà le papier, nous tu es déjà correct, nous tu es déjà tokos. Manager nous en manager on Cédric Mouya mobala pembe voilà bato tout est là tout le manager ndé bozarana parce que comment tout le monde a le loba na basi mingi pour évoluer bien faut ka mutu moko yé moko ndazo pour ba nous protéger au bien yé moko fois zo net ndeni parce parmi ba manager no tangiwa yende jona yo yenda protéger pour que makambo za yorbe baté ah n'ébité c'est truc moi ça juste comme manager na ngaso parce que so mutakumisi manager neza mabe koza na manager bien manager bon manager kitoko bon baza mobile na oto kumisa mobile pembe mobile bato bien ndenga pe na ko kumisa yo voilà siko bo sala nini album single tonin liboso zaki na idée ya ko bimisa album et après tu vas tout bon non banze mususu ezaka single mais là tu vas bizarre single on va te appeler que no te ngana sepena boy na sepena dans ton zongi c'est son album donc vraiment pena quoi donc Miss Mima au sala album ouais ngana bimisa single nanga ngo bima le 8 mars et par rapport à l'émission les cas qui nzamba ko sala grâce kande atikaba na été a permettre ki ke ba contact mususu kota et ba basenga mo ba chanson na bango to zonga ki sous studio poto rebandela lisusu banze mususu bato na basenga ki et salika keza l'album doza jana na nini na travail au sali déjà et poussani déjà comment qui vers la fin pour que bima ouais
Ouais, et comme il dit vers la fin, on a yembaki moi chanson dans album, dans les album wow. Il y a combien de titres? Normalement la minute pour les gars zaka juste single dans le bengo zaka juste na ba 3 titres beau. Mais bon le quoi comme album et comme il y a ba 8 titres. Pourquoi pas bosser qu'à 10? Quand on a le but, nous avons la raté. Quand on a le but, on a mis bon mouton soit qui s'est mis comme 9, mouton soit qui s'est comme 10. Donc voilà. Mais bah français peut habiter tout excellent hein pour exagérer belé boépé et ça qui album est baby. Beba. Na bata bien quand on peut mener beba ja et beba. Cause on a battu bien ça problème tes œuvres ndé. Oh bah monsieur ba que les œuvres parlent à ma place. Maman nangaye bon yo kasko ba chanson ngo so yika moko mo comprendre pendant que mon ozo ya mabe ese ba nzimo tout ezaka tokos. Toyoka koloba na kosala eza makam mibale. Na place que toloba to chamunoko batu ne bayoka ba jiji. Numéro eza wana. Ba robenga na koyebisa yo et puis yo moko pesa numéro na ba robenga pe ba koyebisa yo. Toyoka. Ouais, nzemo na to imbela Elvis Sugar, un producteur nangai Elvis Sugar ba gros bisous na yo. Elvis Sugar yo nanga to. Elvis Sugar na okay par ça producteur à Fabrigaz. Oh, akoma producteur na. Avant yo à sa production nan. Ah voilà, et puis morceau là tenga na bika Elvis Sugar a c'est là qui n'a vivi à produire et c'est tout. Ah bon? OK, d'accord, to yokai. Elvis Sugar yo nanga to zo déjeuner. Ah, ciel vert chéri, elongo na becureille. Bespe sabande kenyoso, tozo sakana na balion pe balie pas, na baru sepe batucre. Kasi ennemi à mensonge, ezala kan de temps, mai sopelingai, nasutuki, ezala kindoto. Ndoto bojoba na songili susu na milelo nanga bavet kutuna kingo ya bébé qui bénéficie ka mwanda mboa sur la cœur mjerviete profeta kana sanyo so poétique na mesa ata ezali amour alioto melamba na maboko nanga odor nango ai tokati pena voix François Kabangu impresario Claude Ndombasi Freddy Maemba toki mona mwasi oyo na yebite so bino bopesier combien batutu bozolanda biso vraiment banzemba ngo eza jana bo protéger ngo déjà ouais ezaki banzembo fallait que bima la single ngo bima le 8 mars. Donc par rapport il y a mais ils appellent ma chanson promotionnelle le bima pour la promotion quoi ils a parmi ma chanson année bima déjà en juillet pour la promotion et donc voilà on a embelli Mouvissant on a embelli Sama Peko on a embelli vraiment battu belé donc voilà quoi titre album mes années waouh bon ah waouh wake up. Maintenant, vous fonctionnez comment? Vous avez un orchestre, vous avez un groupe d'accompagnement, tout ça. Pour le moment, nous avons un groupe d'accompagnement. Ils ont un bengi baya ya baye to betindoule donc voilà non vraiment na réculté ba ya ngai moroté quoi donc voilà ils ont vraiment bongo naza obetana on a batu ba betara déjà na bengi bango kenon na ndoule baye ba accompagnement donc voilà. Maintenant studio travaille dans studio ni. On travaille dans le studio, il y a ingénieur Jussé Tutuka et pas Aristote mon Pierre. Non pas Batouana tout voilà ingénieur ami on a habité quoi. Ingénieur Jussé Tutuka, bah maintenant il y a trop place aux âmes thème ma maman Esther Akara. Bah maintenant il y a trop donc Aristote mon Pierre. Maintenant tolingi toeba particularité il y a album nayo parce que avant au sala au piste nayo au outil quartier latin. Quartier latin koyoka bango eza eloko mukete to toyebi savoir faire ya Koffi Olomide toyebi savoir faire ya Cindy le cœur kande ozoloba ke bar na bango ezaka toujours likolo siko yo particularité album na yo eza ndenge nini musique ezaka moko nga nalinga mboka na ngai trop Congo na sobetara
rumba kaka bon musique nanga style nanga ezaka rumba na obetaka vraiment rumba voilà na orchestre na onengo travail na kati album au travail yo moko album mobimba to ozana ba invité ya bato yo bayebana bato pe babima ja bazana bakombo bango pe baye kosunga yo ouais nayembi ngai moko parce que ezana no eloko ya liboso na oyo na kobenga benga te nayembi ngai moko nalingi bato ba découvrir nanu Miss Vivi bato bayebanga pena ba comprendre de quoi je suis capable donc na sali yango ngai moko mais na générique na ngande na beti qui paka tourbillon na beti on a badjang ouest donc voilà donc ça dit na proposa que notre beti yango te mais na proposa qui déjà il faut que to beta yango dans bureau na nga ici proposa qui il faut que to beta yango donc ngamo na beta qui on mais et c'est ngai ka fo ba voir mbongo ezal mais non ça rara yende peut-être non ça mais na yembi mobimba ngai moko au moins te kezape mabe pourquoi pas beng bato ba ochopa oui nakoki obenga bato mais omoni eza eloko ya liboso na sepelaki ebima nanu bato badécouvrir et puis après oyo eria nde nakobenga peut-être bagrand na nga peut-être baoya bakoaccompagne nga ozobanga ni bato balobaki mpo na bango nde album na yo esaliki etombama non même pas ezaka juste nana mposa bato bayebanga bato bayokanga bato bapesanga temps bayoka pena Miss Vivi aza nani Miss Vivi azolinga asala nini Miss Vivi aza capable ya kosala nini à quand la sortie ya album date vraiment na kopesa vraiment te mais juste na ba fin en juillet déjà ebima tokoyeba idole na yo ah idole nanga vraiment eza ba fille tout ba maman tout ba fille tout ba yembaka bien ba maman tout ba fille tout ba yembaka bien ça la biso morceau mo ya maman Bilabel maman Bilabel zemne nayoki nzambe motindo ya pasi banyokoli yo yaka pembeni nazali sewa yo ya motema voilà ya mama chala mwana la 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 baba wanye baba ah vous comprenez voilà mais j'ai 30 mais je likambo ya motema ebolingo eboya koyoka lisolo ya mbanda na matoi yokokoma liboma ata na miso bato koki osala n'importe quoi bolingo eza de mystère yemonanaka te yebanaka se na bizeleli bolingo eza na 2 saisons nelanga mpe na mvula ye parfois yepesaka malili parfois moto ozala na maîtrise Laurette la perle okomigolandanga olinganga na makasi walanga nabo nakoki lisusu te yanga na Christian lusakwendo elengi jeri yanga ozongela lisusu reka wana mwanda mwa et puis pourquoi na sengi Laurette la perle nazokona ba timbre na ye oh ah bon ah ouais pas mal ils appellent bien bon ça va mot de la fin na yo ekozala nini na bato tout bazolanda yo et puis numéro ya contact parce que eza bato mosusu na temps oyo baza na bambongo mpe vai na ndako eloko osala yango eza te yo loko ozotravaille boye mwana mwasi bato ya mokie boye fo toluka bapai ya kolona yango mpo totombola toujours bendele ya République démocratique du Congo drapeau ekende bima epepa partout au monde ouais mwana mwasi boye vraiment bocha espoir bo soutenir ye topesa ye ba chance pour qu'il babima parce que Congo eza pépinière ba talent eza tellement ébélé mais pas ces acapons na robima Dieu est grand ye nzamba songi ja pesier producteur azanso na posa ya ba conseil na bino ba fleur na bino ba mbongo na bino makambo ébélé pour que tombola ye okoyebisa bato nini et puis numéro na ya contact avant d'appeler sa numéro nanga message nanga izaka que batu tout au bazar olanda biso sikoyo vraiment nayebi ke bolingaka musique ya mboka na biso mingi donc bokanga vraiment motema te bo soutenir ngai Miss Vivi artiste na bino chanteuse na bino aye donc na redecevoir bino te bozala vraiment de cité dans ça comme musala ka nde musala donc na sala vraiment nyonso bino bosenganga donc vraiment boza vraiment de cité quoi donc bopesanga chance bopesanga ka juste litoi moni ka so bopesanga ka litoi so botinga ka litoi que non ah
moi non toyoki nano ah bon comprendre vraiment que moi non aina mamba bien. Donc bon soutenir on a vraiment déçu. Numéro na privé d'abord. Numéro na privé ça 085. Ozobanga te numéro na privé. Non, babinganga bozwanga imoko sur sans problème. Numéro na privé ça 085 040 56 11. 085 040 56 11 soit bengi numéro wana bozwanga imoko et numéro ya manager na ngai ezali 084 50 22 290 084 50 22 290 donc soit bengi na deux numéro wana bozwa moko ya ngai moko ya manager na ngai bosola nyonso to bana ngo besoin de voilà. Pourquoi pour ça que nous au travail dans la musique chrétienté? Album oyo soke bimi album oyo ya niveau na koyemba donc et même maintenant moi d'abord mon robimisa na komisa ka nzambe ezala grave toyo kelo moi sœur Marie c'est là bosekanga te pona nzana Biblia na maboko nazika nyonso na kogende kombo ya nzambe na monoko na ngai yo nzambe oyo baza kote ya biso ntango nyonso toyebi te nini oyo nzambe azalela bango mpo basalelaka ye. Voilà, voilà. Merci beaucoup vraiment, merci Miss Vivi. Merci beaucoup. Je suis sûr que Batutu Batalio, Batutu Bayokio. Non, c'est là. Ah, c'est bon? Ah, merci beaucoup Miss Vivi. Nasir Batutu Batalio, Batutu Bayokio, Batutu Basepeno Ba Jackson Mangala, Batalio, ba maman Elisa Pedro Munoko Bank Batalio, ba maman Pasteur Titi La Source Batalio, ba Bella Dinganga BD Fatima Batalio, ba impresario Claude Ndombasi Batalio, tout vraiment partout, tout le monde Batalio maintenant dédicace na Bayayo. Ope Bazali Banda, so to repé sa bango bambote. Ouais, mais avant on a moté kaka naina bisa bay tout baza Hollande et puis ba chanteuse tout baza Hollande nga bozana bino paniquer te c'est-à-dire oh bozo mona wazande pili ya mukie donc nasi ba links mozole ba yebi pena ko bazali ba yebi pili ya mukele kete idéologie pili ya mukie pona ko moyo ko de trop pilipila muke Miss Vivinde yo pilipila mukele kete dans boutique pena pilipila mukele kete pe ma place eza kwa ye yo nde Miss Vivi dans ba chanteuse tout ba o bazali ko na ngana pesi ba mbota trop dans ba oyo na voilà pena bo comprendre que Miss Vivi aye kwa eza ngonga na boutique la nga espace s'il te plaît boutique la vraiment espace dans ba mbote na nga trop na pesi et pas ya Smalto Senga chef du cartel dans vie na nga Smalto Senga ba mbota trop Elvis Sugar fan pro production Elvis Sugar papa na Amani Neima e faida motema ya bijou a wetimbi bambote ya trop place aux ali ya Ido Muzamba ya Cédric Mouya mon manager Cédric Mouya batika yo comme bala pembe non Cédric Mouya ba gros bisous ici kozali président master na pesio ba gros bisous na ebele na bosani maman nièce ou madame Agnès Mouya na pesio bambota trop hein donc vraiment la grande madame Agnès vraiment ba gros bisous na ici kozali merci pour na soutien na yo na biko langa trop donc pour na yo pour ça nous arana kenda vraiment liboso donc bana poto tout oh bana wapi bana Belgique bana wapi bana Londres ba bino tout vraiment poto mo bana pesi ndo mbote ya trop Miss Vivi yeyo Alisala Miss Vivi yeyo Alisala vraiment ba soutien na Alisala Miss Vivi bien macasse Alisala wa comédien donc comme réalisateur Alisala vraiment ba gros bisous na ya trop na bi vie oti kangate petit na Miss Vivi yeyo aye puis ma mukele kete donc voilà bana poto mobimba message nangezaka que album wa weza obima kala mingi te vraiment bozala dessus te ba tout bazana na posa libanga ba tout bazana na posa ba chanson na obisa bino que Miss Vivi azongi lisusu na studio pona ba demande bato basengaki donc so ozana besoin libanga so ozana besoin nzembu
voilà tant yango yo et puis na bosanité Miss Vivi aza ko recruter donc vraiment ce qu'on a guitariste moko boyo accompagnateur soliste nani obetara bien drummer batteur donc il y a Miss Vivi azo recruter donc bozala vraiment de suite Miss Vivi aza wana pona bino o eza ko yebi comme ça on a sala rango bien donc il y a Miss Vivi akoyamba bino déjà si je zali toujours répéter chez madame Agnès juste na bandal na blog soro yé otunika madame Agnès bolaksayo na betara wana déjà chaque samedi soboye beaucoup tanga wana donc tokos donc ba tout vraiment album waouh ezoya waouh donc waouh c'est que waouh atoza na kata car atoza appelé waouh eza obeta yo mo pena oza ta ilo msolo bata par car waouh donc voilà mais ça peut-être parce que ba chanteuse basée belé na mboko bazo tepa yosko salinini après album ko bima o kende wapi hey ngana za nzambe Miss Vivi mwana ya prophète David papa nanga molimo père spirituel nanga place ça papa merci ebele pour na prière na yo donc vraiment prophète David papa nanga ba comprendre kaka ba comprendre que biso toye nzambe donc voilà. OK, Clarisse Bibinda la femme en barbe to suksana yo Miss Vivi na morceau sou ya nzembo no moko. Clarisse Bibinda la femme en barbe, la maman de préférée. Ah, merci hein. Na pesio ba mbote bele place aux allées. Nadège Mavungu na Luanda. Na pesio ba mbote papa Henri na yo karaté. J'espère que ngai Daniel Kito tout o balingi to zala numéro contact yango wana bobenga batuna bino biso yeyo Otozaranakin, to se sacrifier à nuit et jour pour que to servir bino, pour que vous ayez des bonnes choses. Sans oublier, héros dans l'ombre, Gelor Sukama, Bambote Belepi. Merci na musala kitoko biso tozaka ya bino. Tola la raté pour na bino, to peut ma rater pour na bino. Donc, nga na bino to kabwani à la prochaine occasion. Na tikili bino Miss Vivi, ACP Sabino sonelo romoko et osala biso bien makata. Weka. Lina na lingata kende na lembi kobondela bandeko Lina osilikela ngai sepamba olongoli bafoto na yo na ndako na ngai likambo yango mpe yebana nakolobela yo mpe yoka matuye kolekaka motate kitisisi motima ndiko ya mwasi maloba na ye kati ngai motema yeba lokumu na ngai nyonso msoro yoyo bebisi lina nalingaka kende nalembi kobondela bandeko Alina mama nalembi kobondela bandeko Alina mama nalembi kobondela bandeko Alina makambo mingi nabondelaka yo motima hadi Alina mama nalembi kobondela bandeko Weka. Weka.
kuya sistema za bole na fungurume. Ni njoo kuambia we Sofia, shikia butamu ya muziki. Shuka we, panda we, ine vizuri. Sofia, 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 Sofia shuka, weka. Sofia panda, weka. Sofia dimba, weka. Sofia shuka, weka. Sofia kuya, weka. Kuya we, fika we, fika we, bamba we. Sofia, shuka we, shuka we, Sofia, Sofia, Sofia.